Ah oui, merci. Nous avons déjà connecté par la biso sur Tindika Tindika. Je ne peux pas savoir info bon l'auto qui na banda, il prévu que le gouverneur de la ville qui tawa pour na ka kichasa bopeto mais moi quand tu sala muke to moni ba image mo pene ndenge bourgmestre ya banda usuko sola meto ko mona mboka pegisa sa opasa na équipe ya communication gouverneur to ça na banda awa mbote mona mboka mbote leo na ngai boni évolution ya musala na no neto kitina terrain ouais musala bino ne kutu boloba koza ko mona ndebino bo informer population musala et sala kitoko kin bopeto za ko sala masalano na différentes communes à ville à Kinshasa kin bopeto za likambo gentili ngobilate mais kin bopeto ezali ngai ezali yo ezali biso nyonso kin bopeto l'accepte maman papa et ba place ko boka fulu parce que le gouverneur a vu le thème tabou ba fulu nyonso zotona na la commune na biso ezali biso mo ba kino ne to tchara ba fulu wana mais qui peut le lobby que to peut la entourage na biso et puis surtout changement de mentalité. Mais moi na pekisa sa bakino bazela ki ni bopeto na vitesse moko ba moni pena vitesse wala c'est comme si salamité bazo mona musala za moko lala mo maleme zo utela nini mbongo za na ville ya Kinshasa te ou bien gouverneur Argentina za ko mobiliser ba recette ko tato bezani finalement vitesse ngo lingeza na façon de parce que kini bopeto za linga ina yo kini bopeto le ngobila sala nini po kini bopeto yalike soki mutu aocha bopeto na ndako na libanda na ye ko yeba place ko boka fulu mais fulu ko sala peto na ba fulu na ville Kinshasa te gentili ngobila te mutu boka ba fulu na par-ci par là kini bopeto yena conscience na biso moko yeba place ko boka fulu toza na bana bazo bongisa boye mais au moins na muta moto to muto wale na voiture azui chassa boa ki na balabala azui chassa alio le tuzo boa ki boye et après nani muta rolongola l'état rolongola mais yo moko il faut place au boa bâtir ba poubelle par-ci par là pour vitesse ani tozo zela pour me dire comme il y a conscience il y a mutu na mutu à prendre conscience na nelo ngo azo sala bo peut l'air to no sokola mutatina tout tellement casse que sur la nanda que sur la nzoto nao yo mo de conscience ba non na comme salité na bolumba solo fona sokola donc qui mo peut avoir conscience et puis changement de mentalité de kona ngai déjà gouverneur général qui a propos déjà na Kinshasa est-ce que afani pas na mutema ba kinwa par rapport à l'évolution ba kinwa bana ko zela et après départ à Kimbuta le gouverneur gentil ngo bilamba ba descente ni so salaka ils aura toujours impact bakino balingi makasi nous ono zela nini gentili ngobila mbaka kuti Kinshasa na ba makambo belé ni ngona ngai gentili ngobila mbaka kuti Kinshasa ba fonctionnaire à l'état yote de ville 36 mois impayés gentili ngobila kuti ba nyongo plus de 60 millions de dollars et que wapi ata kutango kina ngo condition nini o Argentina kutu Kinshasa condition nini kin ero bonga jamais na mukolo moko jamais na emwa mais malembe kin e olata posona ngo ya sika Argentina ngo bilambaka aza parfaite mais nanu asale loko eratate Argentina ngo bilambaka aza wana pona intérêt ya bakinois pasi ya kinois ils en
et pas ça Gentili Ngobila Mbaka. Mais moi mboka pekisa ça depuis que yoza na équipe de communication ko yiba pe masone zo kende toki que guerre pe azano za entre balobi Hassan azaki na kimbuta lelo oyo gouverneur actuel akomi ko coopérer na shoka linga pesa show marché ngo na guerre wana ezoleka na kati ya marché yango babi tuma banzo matite zo mona passe population zo tekate pour na guerre wana c'est dans le côté de la ngai on likino za ba les zones di mamu bele na pena proche à gouverneur Gentili Ngobila Mbaka nazali membre de la communication peut attaché de presse à Gentili Ngobila nakolo ba bêtise te likamuna wa maîtriser te mitumba eza bitumba ko tout contrat mais c'est ça depuis 2004 Bakimbembe Kimuta Asana sina kina contrat ya Asana nzaki na tonga zandu mais Asana tonga zandu te Asana tongi ba magasin na ye ache batu na ye à la ville de Kinshasa et l'ongola basalité mais tandis que ville de Kinshasa et bénéficiera à 100 francs do ba taxe nyonso o mesasa na swaka ville de Kinshasa mutesora yango Gentili Ngobila Mbaka alinga résilier contrat wana pourquoi pour être batonga marché moderne et non que après ça beda chou ba partenaire mususu bana mikila poto déjà makamutu déjà c'est bon il faut batonga zandu batonga bena marché moderne yango wana en attendant gouverneur Gentili Ngobila Mbaka a délocaliser ba mama ya zandu pesi ba mususu ba place na Itaga Kalembelembe Kabinda pour te battre en attendant marché moderne et tongama musale zo kende musale bandaki déjà ko te zaka bakanya pour musale salami non zandu ne bandi otongama te zandu nani bandi ko tongama te zandu ezalaki na nous confiné parce que commune ya Gombe ezalaki confiné et puis zandu ezalaka toujours ya kokangama na cadre ya Gentili Ngobila te na cadre ya état d'urgence sanitaire chef de zandu la confusion discours à chef de l'état alobaki boye marché central la ville à Kinshasa ya kokangama pourquoi ba constater que marché central la ville à Kinshasa bato bauta na différentes communes wa kenaka kuna baboyi ke maladi epanzana lisusu na ba différentes communes yango wana omoni bakangaki zandu et puis pourquoi marché central chef de l'état lobi aboyi bato basanganaka plus de 20 obi ni to finana bazandu wana mbika wana mais maladi et belé souci à chef de l'état yali ke maladi epanzana mingi te epanzana te na ville ya Kinshasa Gentili Ngobila Mbaka zo respecter kaka mibeko wana yango zo na memba marche o salama Gentili Ngobila azako boya ke ba marche et salama pourquoi kolanda ba instruction à chef de l'état alobaki ke tozana état d'urgence sanitaire même ba marche et salama te mais tu vas confondre makambo bino lingi Gentili à tout sa chef de l'état te tu comprends que ça bien te tu vas koyeba makambo ça na Kinshasa tu dois ba fanatique te ngana loba oyo ezo kende na temps normal mwana mboka pekisa to komi mwana suka entretien na biso message ya suka bandeko batota lope awa na Congo tina libanda ya mboka message ko yisa bandeko nini elo ba ko retenir par rapport à entretien muketo sali tindika toujours to kotindika ngoti na suka merci bandeko na biso nyonso ngai bandeko na bino pekin sasa oyo Gentili Ngobila Mbaka apesa pe chance ope na koma proche na ye pourquoi to bandeka ka boy to sala journal de la ville oui pas ta sakana magazine la ville ya Kinshasa et yani magazine o na salaka ngo avant Ngobila ko gouverneur avant Ngobila ko gouverneur de Ibsanga Pegi contrainte de quoi na salle journal de la ville non non oui mo ga obendaka ye ba cheli ba je ne sais qu'à grand frère nanga ye pas ça la journal de la ville na avant qu'il muta la gouverneur ngana sala ngo te puna na liala déjà Gentili Ngobila pesanga boulot naza attaché de presse ya gouverneur Gentili Ngobila Mbaka magazine d'accompagnement magazine pour na visiter ya mokonzi mais JMK non JMK te ko comparer makambo te JMK balara lia pour na chef de l'état à l'époque ngana na lia ngote ngana sala ne boulot biso ngana bi kop musu te na bandi musalo ça fait 21 ans lelo donc pendant 1999 ti lelo 21 ans donc na bi kop musu te na bi ka mamba TV donc muto akosanga te o boye mona boye o dali temps o tozo accompagner Gentili Ngobila Mbaka
soit accompagné na visibilité place pe mabene nese mokonzi abakino balinga boyete ngamona kisasa elate o na otisoki Rwanda te ngana mona kisasa place pe o esimiti bandeko bana poto bobengi non pekin sasa yebisa ngobila boye yebisa ngobila boye po biso to bena matoi ya mokonzi po mutu musu abio ngai muta gouverneur yo so wana ngobila wapi ngobila yebio yekamusana esa la jalousie eza nango époque ya Gentili Ngobila Mbaka eza tala nga te eza ngobila nazanga moko te nazanga moko te Sido Kasanda paza wana coordonnateur adjoint Kini Bopeto mwana poto ya tongo mwana Londres aza na plus de 4 chaînes ya TV na Londres mais le long ami Kinsa poto Gentili Ngobila Mbaka po donc tozana pour tout contact bobengi biso na plus 643 9999 29 45 36 Villa Kinshasa ezana maboko ya Gentili Ngobila Mbaka azali kolanda l'instruction au chef de l'État aza kopesa ye et puis aza kotambola na vision ya chef de l'État donc bo sa confusion te to éviter confusion et puis beaucoup de polémique inutilité Gentili Ngobila Mbaka azali gouverneur ya ba Kinois azali gouverneur ya parti politique te n'est pas chef de l'État azali chef de l'État ya parti politique te ali chef de l'État ba Congolais tout donc ototika barankine na mambozanga tina wana en tout cas merci salaki peki sasa na micro na biso na tiki bino mbala sima masomo sito kobeta kaka ciao. Ce qui se passe ici, vous savez bien qu'à Bandalungwa, c'est là où le chef de l'État a choisi pour faire le lancement de Kin Bopeto. L'idéologie de Kin Bopeto, le lancement a eu lieu ici, à cet endroit de Bakayaou, à Bandalungwa. Le gouverneur de la ville, avec son idéologie, a lancé Kin Bopeto ici. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous sommes ici pour embellir cet endroit. C'est un lieu historique aujourd'hui. Et que nous sommes en train de faire le désassemblement de la route Kassavubu et repeindre le séparateur avec de nouvelles peintures pour éclairer un peu et ensuite préparer comment nous allons ériger un monument. Nous savons bien que tout peuple a un symbole. Et ici, chez nous, à Bandalungwa, les symboles de Kin Bopeto, on va l'implanter à cet endroit, Bakayaou. Et il y a 3 personnages dont la première personne est en train de faire le balayage, est en train de nettoyer. Ensuite, il y a une maman qui enlève les détritus, qui est en train de mettre sur un chariot, et le chariotman enlève pour aller mettre dans une décharge. Voilà ce qui représente les 3 personnages du monument que nous allons ériger à cet endroit, Kin Bopeto, l'endroit qui va être baptisé l'endroit de Kin Bopeto. Nous avons trouvé avec une maquette, la maquette qui explique ce monument où il y a d'autres mots qui sont érigés. Non, c'est la maquette là qui va signifier qu'il est en train de présenter le monument que nous allons ériger ici. On attend que le feu vert des autorités urbaines. Bientôt là, il y aura un monument qui sera érigé ici. Pour parler de la vision du gouverneur sur Kinshasa Bopeto. Vous avez un message à lancer à la population de Banda par rapport à la vision du gouverneur qui est c'est un message que je lance à tout Kinois, même si précisément je lance au Ndalois. À tout Kinois, nous devons savoir que Kinshasa nous appartient et que la propriété nous appartient à vous, à moi et à vous aussi. Donc nous devons nous tous nous mettre la main dans la pâte
pour aider le gouverneur à réussir cette vision de transformer notre ville, que Kinshasa revienne, Kinshasa la paix, Kin propre. Dans le temps, les gens veulent quitter partout dans le monde. Il y a les Coréens, il y a les Chinois, il y a les Sud-Africains qui aimaient vivre à Kinshasa. Et nous devons maintenant transformer notre Kinshasa. Kinshasa doit revêtir sa plus belle robe d'enfant. Comment avez-vous prévu le mécanisme de suivi? Parce que c'est le plan du temps. Quand il y a un très bon projet, il y a un plan, et le gros problème c'est la suivi. Comment avez-vous prévu? Mademoiselle, vous êtes en train de voir lui-même le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa sur le terrain à tout moment. Ça veut dire, lui, il donne l'exemple, il a donné l'impulsion, il descend sur le terrain. Nous aussi, les bourgmestres, nous descendons pour suivre tout ce que nous sommes en train de faire. Nous avons sensibilisé nos chefs de quartier et les chefs de rue. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu une réunion avec même les notables et les chefs de rue à l'espace Montona Monto pour essayer de montrer à la population, parler à la base que nous devons tous nous approprier de cet outil qui est Kin Bopeto pour transformer notre environnement. Ça va nous éviter demain de maladies, beaucoup d'histoires et on va empêcher que les gens perdent l'argent pour se faire soigner à cause du paludisme, à cause de la typhoïde. Tout ça là c'est une base de la maladie, de la saleté. Donc